Kino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edi na image elona osenga yo chikote bango. Merci nakopesa bana moloka nyoso bambote belé président Moshachino na musika. Vraiment c'est triste Moatro ba pasteur beaucoup débordé. Ngai photo Joël naza vraiment très dessus na comportement il y a soi-disant pasteur Marcelo Tunasi ceux qui Tunasi. C'est vrai, il y a un problème mais comment ça n'a été jeunesse nayo mutasala ngoza viva la musique à Papa Wemba. C'est bien bon qu'on critique à police à côté ça délinquance nagisasa. Merci. Les lois bakulu na bana kini bazo ba kabaka bazo kata batu ba michopo bazo kata batu ba michopo tout ça est-ce que Papa Wemba est vivant? Bakulu na babima na kini est-ce que Papa Wemba abimisa bakulu na? Ah bandeko, oui que vraiment Tenzama munene. Tant le banzama munene, nzama munene. Moni nzambe nenga comment confondre bino. Lelo maté ya côté ya l'église ezal souté. O comme fandi na okaka nani faut le ba musicien. Et puis bato na bandimi ba ko tala bino na yebite soki ndima ngotambo soki ko tala, so boke na oyole le banzambe, boke na oyoka ba conneries. Tout ça c'est des conneries. Lelo musique na biso lelo kenda ekota na UNESCO. Et comme patrimoine. Entre autres, banane va contribuer. C'est nos musiciens nous. Ils ont cliqué dans mon abisso. Ils ont regardé la télé. Ils ont finga. Ils ont papa Wemba à cause de la délinquance. À titre de bateau, somme blanc ba $10,000. Ils ont déjà nengo lati. On a ni bon ba 10 ba 10 quand ba 10 nengo force ba tchaka 10 ils ont récupéré. Au lieu ba 10 wana. Aucun ne pèse rata ba bola. Au sale rata bateau ya passi. Au récupérer ba 10 mais là tabilambo comment ça s'appelle la église. Nous sommes mon akangote. Comment tu peux être vraiment, au a vraiment le courage, il y a critiquer un grand monsieur, un grand homme, pour ça la bonheur na musique na biso congolaise. Ah, vraiment va passer. Au moins que beaucoup mina souka puisque le matin côté les alsuté, Bible et pendant la Genèse souka l'Apocalypse. Tous les jours. Il faut le garder au terre amateur au temps arabe. Est-ce que vous aurez un temps dans nos fans de temps libre préparer matin évangéliste Charles Bameko a préparé matin les gens ont critiqué Charles Bameko na matin terre. Nous avons la prochaine on a la émission en direct sur sur évangéliste Charles. Pour y matin jamais grâce à toujours évangéliste. Na oh nego mesel roloba nego mesel finga on répondre bino. Mais Marcelo s'il vous plaît. Je te connais pas. Jeunesse na yo mutasala ngoza Papa Wemba lelo yo au télémi devant les gens l'église devant cher aux oteya lokola yo biki mateza ka lusute au kosino bandime belé au moni bezo no temps tanga bible te na ndako na yo po yeba neno ko luka mateya ni na ko teya batu bokosa batu na bino be batu ton sa baba wana ya wana moni na kin na biso on serema ke po kin wana so yeba to samela ka solo na bitumweza na eso na mela bitumweza ka lusute mabemi nge samala ko mbele samala ka lusute comme la malongue est raté pour la nisoko imagine toi longue na dimanche aucun nanda on a yo on les passer la terre voilà et bré lobby boye Mathia lobby boye to sala boto zong sabuto balola boye yo comme makambo tangela bato ba saper pour na nini Papa Wemba atine est-ce que Papa Wemba forcément na somela ma il dit est-ce que bien Papa bana somela za ba 10,000 kolete ya makambo yo bimsa monge belete et ça c'est là dépend ya nengi o marier ba couleur na yo arrêtez monsieur Marcelo pasteur ce qui pasteur. Chance qu'à titre de pasteur balongla ngote ya ngo mataka grade tout le temps et le que tu no mbulo to bana peut-être comme archbishop joie courage ya ko luka quand même au senga pardon au s'excuser na makambo lobi Wemba n'est pas n'importe qui na kata Congo na biso Wemba n'était pas n'importe qui et c'est nous qui restera gravé à nos mémoires ngamoko qui te parle en question na zaliawa. Je m'appelle Photo Joël Mbetenge. Naza moi la musique à Makila. Papa Wemba toujours idéologie, on a toujours idéologie. Arrêtez ce genre de trucs, s'il vous plaît, monsieur Marcelo. Na obengo passer une fois bengo monsieur parce que on commence à la connaître, on commence à la mentir. OK no bena bino pe bandi bon fandi bo teki ah bo seki pe bo beti maboko. Omoni? Yango ba passer ba mataka bino pona nini bazo saka na esprit na bino. Bazo saka na esprit na bino. Vraiment ça m'a trop.
ndenge mobilobelaki les gars na bandimino pesa ba yebisa ka bandimino vraiment vo limbisa ma bela lobaki. Mais ça c'est un grand homme. C'est un grand monsieur qui a fait le bonheur na on era musique na biso. Tongo tani ka nécessairement la lika ba bandi ko critiquer Papa Wemba. Arrêtez quand même. Tala musala Papa Wemba sali na kata Congo na biso. Tala musique na biso ndenge évoluer. Il y a la jeunesse wenge musika. Bimene ba bima. Ba ko fait le média n'en parle pas oyo a comment être patrimoine na biso. Bon lelo ne sera muto le papa ma lelo telemino ka buto telemino tout ça. Oui puis que oza no pasteur mais vraiment mon bitumo luki. Il y a pas de problème te. Il y a problème te bitumo luki mais ba ningo aussi sango quoi. Bala mo loka toujours bomoko toujours. Batoko la baking tester et menea. Batoyo o basala bonheur na biso. Toujours regrette organo parce que soka nango to perdre ba musicien belé oyo basala honneur na bonheur na biso ninga malobaka biso ba tutoka na tusu muto sukisa ke nzambe liwa ezandela muto nyosto on a raison pour laquelle to koleka nani ko nous critiquer muto est-ce que de papa de son vivant yo pasteur no tellement devant église ngo mesala ko so bandimi no na te bandimi ngo so ba fanatique so bandimi ngo za ba lokota bango ba biso ki ba sambisa ba ya ba lamuki na tongo ulema na yo ba te pa zonga na ndako me ko bongwana akeka ko fanda na ndako pour permettre na église no pas permettre na baba pour permettre na yo no ba to balati blamba di yo mo tala nengo lati déjà nengwana yo la vie no so bimisa jambo ko so melamba ta ba dime bandimiti mon ni bazo souffrir yemo bazo souffrir peut-être nengo uto lo baki ozana le côté ozana na compte na banque ozana le côté au ko so melamba 10000 ta ba nimbe ninga ba yakati azana le ko lena na côté ba yako peso 10 pour sambelela ye pour permettre les lonza mapambola pour ami ko to lobiko siko o récupérer mbongwana o lo sel sa table faire là o lo sel sa table faire ndengi chaîne mo à télévision ninga zo sala biso na biso bravo Jésus. Voilà. Bazo sala ninga bosolo pour permettre nécessairement que bazo joie bazo pesa koto bazo sunga bato yemonana yo sala ozata na lufenina ozata na lufenina soko telemi ozu ba montre tie ozu na tout ça yo ça s'appelle premier s'appelle na église na mineza yote na bilama na mbongo ya badima bato mais toi tu es courageux garçon oza très courageux yango siko to no talaka siko ndenge bino ba passer to no surveiller mo na mo nana ko koma passer na ko koma passer koma ka ko tongo tani bulo yebi que nécessairement que koto ndela mo pousser na keneka ko sala na non il faut mériter ko la passer oye ba nene ko tellement de babato oye ba ko banga nzambe mais yo zo banga nzambe te ah merci il y a pas de problème te mais na zo ngila bino na émission ma kasi na ko sala ne bi ko critiquer Bameko Charles évangéliste, Yazala jamais pasteur. Azan évangéliste, simple. Vous critiquez trop, vous lobby trop dans les réseaux sociaux. Nous avons répondre à Bino. Merci, n'apesi bana mon local et tout, bambote belé. Chiquito mon chachino, toujours. Au Kanje, mon Braza, pire petit frère. Gauthier Boulaye, toujours la pointe. Idéologie de Bossanate, toujours quoi. Il y a un vraiment. Na biso bana molukai na prochain anniversaire ya Papa Wemba faut quoi ba mo na ba sentir pendant que non biso ba villageois molukai toi toujours présent César Ngadi ba mbote belé merci lisolo to solo la kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh, voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage. Oh, molongani, I love you, Dad. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili osui libala sina nguya na ye. Tango kila kyodamu ezalaki malamu kasi omona kiete azuwa ya ye mosuli oyeko kila eva elekaki malamu. Samedi le 17 février 2024, soirée
amour pour tous. Boya et Belé, à l'espace, je noisis les secs. Rappé Elie solo ange de lumière, Nakozala. Boya et Belé, je noisis les secs. Soirée amour pour tous. Boya, Boya, le 17 février. Amour pour tous, soirée, Nabino, Ozelaki. Des 20h à l'aube, Boya et Belé. Boya et Belé. Boya. J'ai noisé les secs, soirée amour pour tous. Amour pour tous. Boya, Boya, le 17 février 2024. Amour pour tous, soirée, Nabino, Ozelaki. Nangwende ya motema na yo, chéro vanisi nani, libana vouleza kolota. Nazanyata moto apesanga parapluie na fita. La danse Montana, leader. Et plusieurs artistes invités en invité mystère. Piscas Kasso, José Kinda, le tenant du titre, Roger Mambo, Macron, Jules Dicando. Solution et amis, et pas y'a Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango.